Donnez les noms des éléments figurant au numéro suivant: 1, 6, 8, 11 et 29. Pesa kombo ya bibuki to élément oyo ezali na motango oyo: moko, motoba, mwambe, zomi na moko, pe tukumi bale na libwa to 29. Nakozwa etanda ebandelaka to tableau périodique. Nakotala na numéro 1. Namoni elembo H. Donc, natali na C, na lingala kombo ezali hydrogène, na français ezali hydrogène. Donc, na numéro 1, élément o ezali wana ezali elembo na yango to symbole na yango ezali H. Pe kombo na yango ezali hydrogène to hydrogène na français. Na numéro 6 to motoba, symbole ezali C. C ezali symbole ya carbone to na français carbone. Donc na numéro 6 tozali na carbone. Elembo na yango ezali C. Na numéro 8 to mwambe, tozali na elembo O. To symbole chimique na yango ezali O. Totali na tableau périodique, symbole chimique O ekokani na buki to élément oyo babengaka oxygène. Oxygène na français balobi oxygène. Donc oxygène ezalaka na numéro 8. Na numéro 11 ezali elembo na yango ezali Na to natulu. Na français balobi sodium. Na numéro 29 ezali Cu. Cu ezali symbole ya donc na lingala babengaka yango montako to na français cuivre. Biso nyonso toyebi cuivre oyo esalamaka mingi na etuka ya Katanga, na province ya Katanga tozali na ba cuivre ebele. Na tango ya kala bakoko bazalaka kosalela yango lokola mbongo, bazali kosalela yango mpe biloko ndenge na ndenge. Lelo oyo tomoni cuivre basalela yango bamiadi ya courant, basinga courant to pe ndenge na ndenge ya biloko ya cuivre. Elembo na yango ezali Cu, mo numéro na yango ezali tukumi baye na libwa ou bien numéro 29. Wana réponse na motuna batuna kibiso.